bandeko mbote na biso bozolanda biso na lesavertis.net et aussi surtout aussi na kati ya YouTube na chaîne na biso ya Les Avertis nzambe apambola biso na mokolo loto le samedi 13 avril 2019 moment na osala émission o etali donc 8h20 nzambe apambola biso na onyo so kolanda vidéo o soko moni yango kabola yango pe na bande comme susu pour au profiter aux apeyo pe lipambolo na yo puisque tango pesi na mutu akobiki sama nzamba ko kanisela yo. Le vraiment je voulais faire cette vidéo en lingala pour ceux-là qui ne comprennent pas le lingala. La vidéo que je voulais faire aujourd'hui, c'est nous allons parler du mauvais cœur. C'est un thème que j'ai fait la fois passée. Le même thème, je veux faire ça en lingala, c'est-à-dire le mauvais cœur ou en lingala motema mabe. Pour au balanda qui en français déjà tu vois kimbala sima. Tu vois qu'il le mauvais cœur, il y a une même vidéo, tout ça, le long de lingala, motema mabe. Tu vois, la Bible, nous à Jérémie chapitre 17, verset 9. Bible est le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Question est un peu, et que tu as la Bible, qui peut les connaître? Tout le monde a la place où il y a un peu que nous motema mabe, motema yamutu plutôt, et ça tortueux. Tortueux, c'est le coup là, c'est nyoka nyoka. Mbilinga ikendaka tout droite ikendaka gauche ikendaka droite yango moni zaka pasi okuva na mutu mbala mikolo ebele moyebi mutema na ete oyebi ndenga zalaka te moko azalaka bien moko azalaka mabe moko asalaka bien sadi mutu nyoka Bible tourne et le bible que non ils sont méchant ils neti eloko mutako saka na ngote méchant za so babi chien méchant za mbwa o mutu fa banga. C'est-à-dire motema mutu eza méchant, c'est-à-dire il faut que banga ngo eza loka ko saka na ngote. Et Bible tuni biso pe nani akoki ko yeba yango. Qui peut le connaître à part Dieu? Ce nzambe mutu apesi yo message oyo le na tongo, ye mutu alingi oyo ka message oyo, eza ye moko nzambe mutu ko sala ke motema na yo eza la malamu puisque la Bible me dit que lui sonde les cœurs et les reins. Akota kana kati ya mitema ya batu po tala mabe to na malabu za na kati na yango moni eloko moko te na miso nzambe ko bombamba. Alors motema mabe ezali eloko ezali pasi pona nini puisque motema mabe ko memelo pe yo moko maladi na kati ya nzoto na yo mona mutu mususu azana age ya moke melongese beba pona motema mabe miso atambola ka elongi ya okanga te mokanga kelongi mingi komi ya okangama. Musu peut-être na kati ya motema na méditer toujours mabe pona baninga ko yina baninga ko tonga baninga ko chola baninga esali ke akomi na ko yina leki tellement mingi na kati ya motema na que nyonso azo sala komi motema ekomi ka mabe et puis komi mbindo yango Bible le Bible na kati ya Marc chapitre 7 le Bible na verset 21 na tangi yango mbangu. Mpona kati na motema ya bato nde makanisi ya mabe ebimaka. Misala ya pite, koyiba, koboma bato, misala ya ekobo, koluka biloko ya bato, misala ya motema mabe, kokosa etamboli ya nsoni, liso ya likunya, kolula biloko ya bato bien sûr, kofinga lofundu bozoba, makambo nyonso wana ya mabe eutaka na kati pe ekomisaka moto mbindo. Botanga calmement na Marc chapitre 7 verset 21. Nazo tanga mbango pona ko pesa bino pe na temps tout bande ko en Afrique ba ipsinga yi ba vidéo fo za la mikuse on a osala effort on za la pe mikuse mais ça facilité mais o nga tanga o ko continuer ko ozongi si vidéo si ma pause ba verset biblique tanga ngo pour méditer calmement. Ça dit tout mona ke na kati ya motema ya mutu nde makambo ya mabenyo so utaka. Soki mutu alinga yina alinga yiba alingi atonga alingi achola alingi afinga alingi kokosa et où tu as na motema. En Bible, quelque part, c'est d'abondance donc c'est de l'abondance donc du cœur que la bouche parle. Et ça na oh et bon na kat na onde sala ke mutu maloba e bibali banda. Biso kansa ke moko penser utaka na mutu nzoka ko penser utaka na motema yango moni bible biso ke no nyonso mutu osala mabe na kati ya mokili ya kindumba ekobo koina kofinga kotonga e utaka na kati ya motema yango nde komisaka mutu mbindo. Donc soki motema na yo eza mabe ndo za mbindo c'est-à-dire oza sale oza saleté liboso ya nzambe.
Po nzambe andima yo il faut motema na yo ebongwama. Yango moni alobi na kati ya Apocalypse ke naza ko telema naza ko beta na porte motema na yo. Soko yoki ofongoli na koti na kati. Donc so ye nzambe o Yesu akoti na kati ya motema na yo akosala nini akobongola motema na yo. Okomona Bible yesu na kati ya Corinthiens ke mutu ayambi Christ Yeshua akomi ekelamu ya sika. Makambo nyonso ya kala elongwe makambo nyonso ekomi ya sika. C'est-à-dire soki na kati ya motema na yo ozalaki na makambo mabe eke ndimi Yesu Masiya tanga koti na kati ya ko changer nyonso motema mabe ekoma nini motema malamu. Donc ce sous passage sur na kati ya Matthieu chapitre 15 le Bible na verset 19 nandakisa makanisi mabe koboma bato misala ya ekobo misala ya pite koyiba matatoli ya lokuta maloba ya kofinga eutaka na motema sadi na kati ya motema nde makambo nyonso mabe eutaka to te ko kutanga na kati ya Marc eza pendenge moko na kati ya Matthieu c'est-à-dire na kati ya mutu makambo nyonso mabe na kokosela bato makambo eutaka na motema. Yango c'est important de comprendre abandeko soko zo mikuta na kati ya makambo na zo loba awa bongola motema na o nzambe azana posa na yo. Tala likambo le binakati ya Proverbe. Proverbe chapitre 28 verset 26 c'est le Bible. Ye oyo azali kondimela motema na ye moko azali zoba. Sali mutu zo pesa confiance na motema na ye. Bo comprendre loko. Surtout motema ya mabe. Soko zo loba ke no nga azala kana nga boye. Soko lingi kozala kwa ngai te talio, ngai na lingaka na nga boye, ngai sono non, ça dit tangu ozo yokela motema na yo mingi oza zoba ndenge Bible lobi na kati ya Proverbe chapitre 28 plutôt verset 26 botango calmement bo comprendre ça dit kasi oyo azali kotambola na bwanya nde akobika ça dit kotambola na bwanya ça dit otambola na mayele bien que motema no peut être méditer mabe mais osa l'effort bi non ngaza mwana na nzambe na zekela mwana nzambe na limo sala na nzambe na moyembi na nzambe na limo tei na nzambe ebongi na sala eke na sepelisa nkolo na ngai bo continuer kotanga example na Proverbe 28 bo comprendre les cambona malamu tellement yo oza sûr na yo tellement que batu nyonso batu bakosala liboso na omona kezaka mabe pourquoi oza sûr que yo oza na raison kaka soko fingi mutu oza na raison soko yini mutu yo moni oza na raison ça dit motema no komi tellement insensible ezoko kasusu ko supporter malamu te so moni malamu zo mona mabe moni mabe komi ngo malamu ça dit komi mutu oza ko sala makambo mbilinga ndenge to bana kata Jérémie motema za nyoka donc faut bokeba na loko na bandeko so ki okuta na makambo yo bongola motema na onkola za na posa na yo ndenge moko pe to mona awa Yesu Masiya tanza na mokili aotambana ba ekol na ye ozaki omniscient c'est-à-dire ayebi nyonso mais atuni ba ekol na ye mais batu balobaka nini likona ngai pour ce que vous dites, motema na o mingi okoma kansa ke yo oza sans faute mais Yesu ayeba kaza même sans faute andimi ko tuna ba ekol na ye soki batu balobaka nini po na ye to na Matthieu chapitre 16 botanga histoire na malamu à partir du verset 13 Matthieu chapitre 16 au mona ke nkola tuni batu bayebisa ye soki batu balobaka nini po na ye témoignage. Pour nini puisque les gars d'abord ayeba soki batu bazo comprendre ye mais biso en tant que batu tema to miye bite tebi ba erreur na bisote tango tu na mutu ayebisa yo soko zo penser ni pona ye soki mutu biso ba vérité abiso ke ndeko yo oza malamu mo silika mingi ndeko yo oza malamu mo okosa ka mingi ndeko yo oza malamu mais ozaka vraiment ponctualité so ba bengi na heure ya na heure te ndeko yo oza malamu mais soki osali rendez-vous na mutu respecter ngote so mutu ayebiso makambo na za nini pona o changer yango pe but même ya vidéo to sala oyo motema na elongwa na kima be ekoma malamu yango ndenge moko nzambe ye moko alobaki na kati ya Genèse chapitre 20 dans chapitre 8 verset 21 na kotanga ngo na rapidement to komi presque na suka to tikala na 1 minute et 30 secondes pe Yahweh abandaki koyoka Solomo ko ya malamu bongo Yahweh alobaki na motema na ye ete na kolakela lisusu mabele mabe soki mokete pona moto pamba te mposa ya motema ya moto ezali mabe banda bolenge na ye
C'est-à-dire, Nzambe a azoloba na kati ya Genèse chapitre 8, verset 21, Nzambe azoloba après déluge, bien sûr, il y a Noé, azoloba ke, tellement dans Noé a pesa qui est libonza malamu, Nzambe a qui soloane sali malamu, le bien vraiment, bon, na kubansu mokilité pour la mutu, puisque mutu, motema neza mabe, uta bolenge, depuis bolenge na ye. Tant on s'est dit à moi, na bala msusu ana 2 ans, 3 ans, motema mabe, alingo kabola ba ningate, alingi ko yoka na ba ningate, mwana muke msusu na ke mwana pe, azo chama ba bana msusu ba manzaka. Ezo uta na kati ya motema, eza instantané eza motema na ye. So moni mwana na oza compliqué bona age bongo ndeko Luka o changer mwana yo. Mato komi presque na suka. Dans Matthieu chapitre 15, verset 7, botanga Bible, botanga passage très important pour na bateau, baza motema mabe. Bino bakosi, ba hypocrite selon français. Esaïe asola ki malamu pona bino tango alobaki ete. Bato oyo donc bakumisi ngai na mbebo na bango. Kasi motema na bango ezali mosika na ngai. Bazali kokoba kosambela ngai kaka mpamba mpo mateya oyo bazali koteya ezali nde mibeko ya bato. Donc Matthieu chapitre 15 verset 7 ali Yesu aza koyebisa na ba pharisiens par rapport makambo Esaïe alobaki déjà bien avant. Botanga ngo malamu pour comprendre ngo malamu. C'est-à-dire avec ce que ba hypocrite Esaïe a prophétisé ki na bino alobaki donc peuple oyo bali ko honorer ngai to ko kumisanga kaka na kati ya bibebo na bino mais na motema na bino eza musika na ngai yango abiki eza na pamba bali ko kumisa ngai po makambo bozo te ya pezo uta ba bloko uta pa ya batu omona motema mabele ki tellement mingi asa musika na Nzambe so za musika na Nzambe même c'est que tu vas commencer à dire écoute pas na yo te écoute pas Nzambe te écoute pas na batu c'est dit batu en commençant par yo moko. Donc, qui c'est avant-dernier verset, chapitre 1 Jean chapitre 3 verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Yoka, motonyoso oyo azali ko yinande konaye, azali mobomi, mpe boyebi ete mobomi mokote azali na bo moyase kona katinaye. Place conséquence à moté ambe comme maondeko. Temozo yina moninga Nzamba lobike oza mobomi so zo yina mutu. Ozo yina ndeko na yo, ozo yina moninga na ozo yina mutu nyoso zo yina mukili, so zo yina ye ozali mobomi. Yango moni ata na kati ya politique na fond la parenthèse muki ozo mona. Mutu sa ko mibenga pasteur, mazo yina ba politicien puisque y a son appartenance ya parti mususu tout ça. Yango les important pour comprendre pe bato balandaka politique mingi, politique ezali ya bonzambe te. So la politique mingi okokoma mutu oyo zo yina batu. Biso ali pour la justice oui, to lingi kimia ezala oui, to lingi pe makambo etambola malamu oui, puisque même musala Nzambe ko kende malamu so kimia ezali. To ko kende ko tia na bamboka oyo to moni kimia pe ezali po to bikata so ba kangio na prison, okeli boso bazuzi yo sambi, bazuzi ya solo ba ko pesa yo pe raison na yo. Mais ce qui mboko zotambola malamu te to ebiki za pasi yango to kozwa part ya makambo ba politicien te meto ta la côté eza malamu mais ce qui yo komozwa part ba politicien okoma koyina batu sozo yina batu eza malamu te puisque na kati ya motema na o Nzamba lobiki soko yini na kati ya motema na yo oza mobomi pona kosukisa yoka Bible lobisi na kati ya 1 Jean chapitre 2 verset 9 botango malamu bandeko na ngai celui qui dit qu'il a la lumière et qu'il est son frère est encore dans les ténèbres o lobiki azolinga Nzambe mazo yina plutôt moninga na ye azam na kati ya molili. Moto oyo azali kolinga ndeko na ye azali na kati ya pole c'est-à-dire wale sasa conséquence ya malamu ya mutu za motema malamu so za motema mabe ozo yina ndeko na ozo na kati ya molili so ozo linga ndeko na ozo na kati ya pole mpe eloko moko ya kobeta libaku eza tempo na pompo na ye mutu azo linga baninga na kati ya mpole mutu azo yina baninga na kati ya molili pas zo banzela zo kendete mais soki olingi bandeko na yo olingi bayini na yo olingi batu okoma na
oto bengi ozana bomo ya seko pe otambola na kati ya donc na pole to lumière kasi moto oyo azali ko yina ndeko na ye na bandeli yango azali na molili pe azali ko tambola na molili pe ayebite epai azali ko kende po molili ebomi emiso to comprendre awa nini motema mabe ememaka bo maladi na kati ya nzoto na yo atanke mutu motema mabe ememaka pe makambo ya mabe na kati ya bomoi na yo e motema mabe ekobuzangisa yo bokonzi ya likolo nzambe apambola osoki o comprendre message oyo pesa ona baninga musu balanda yango pe so ba question ezali bandeko bozanga te akotuna biso kolo apambola biso shalom.